Kosolola mama Olive Lembe bandeko mama wana bebisi ba comédien nyoso tu baka na Congo. Kopa mama wana musana ye kotindaka ba comédien balukela ke ba rein. A bebisi bana basi nyoso tu basaka théâtre. Ya liboso ser na biso lor mbongo musala na ye ko kopera ka ba rein pour la mama Olive Lembe. Bebisi ba jeune fille nyoso tu. Nicolas ba $100 ba $200. Mama Olive Lembe tika boye. Nyo kwa mi lelo komi lo mbongo ateka ka barin. Comme basala ka ngwana mama Olive ba coquette baza sur ba rente, ba Bellevue ba na ba rente, ba sila baza sur ba rente, kwa pa osana ba théâtre ya ngwana koteka ba rein. Na ebite soka tagi théâtre ba ivoirien ya boerie ya insuffisance rénale, na ebite soka yebi rein lingo laksa nini. Vincent Chiluzi yeba koti kopoyo. Bandeko somo Naomi Barcelone nzote sekenda. Coquette nzote sekenda bateka barin. Donza baby nzote sekenda bateka barin bango nyoso tuwana. Biloko aboye tango bato ya mboka musuba otala ngo imagine nyoso teka mboka na biso. Eza mboka ba vampire. Comment tozo senga na l'état congolais ba tcha mama na maboko. Batanga ye. Boye te mama Olive Lembe. Hein? Couple oyo babenini basali bino oyo ezake mikolo nyonso kofinga ka bango ekosila mikolo nini. Avril, entre le 1er, le 2 et le 3, toujours avec le pasteur Emmanuel. Et bien, lorsque nous rentrons à Kinshasa, nous sommes avec le révérend Youlou Didier Dikanda, homme de Dieu qui nous attend à Champagne et qui fait beaucoup d'activités en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc le 8 avril, sur Avenue Nossa numéro 5, derrière la prison Makala, nous sommes là dans une grande conférence avec la thématique « L'Église dans son âge d'or face aux structures politiques ». Nous allons développer un grand thème, mes frères et sœurs dans le Seigneur, et nous vous prions d'être nombreux de venir, et j'invite particulièrement tous les hommes de Dieu, les évangélistes, les docteurs, le pasteur, le prophète. Venez nous joindre sur Avenue Nossa, numéro 5, dans la commune de Selembao, derrière la prison Makala. Nous sommes là le samedi 8 avril 2023 pour pouvoir réfléchir ensemble dans une conférence et débat. Merci beaucoup de bien suivre ces programmes. Pour tout contact, vous avez mon numéro WhatsApp. Vous connaissez le plus 243 90 79 66 785. Je vous salue tous, toutes les familles, les communautés désireux de pouvoir me rencontrer en famille. Nous sommes là, nous sommes le moindre. Nous viendrons partager la parole, nous allons prier à la maison et pourquoi pas communier ensemble pour pouvoir avoir une idée de la température qui règne avec la communauté congolaise. Je salue tous les hommes de Dieu des États-Unis d'Amérique. Je salue toutes les mamans et tous les frères. Je compte sur vous pour que ce séjour soit une réussite. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à suivre les spots qui va nous unir encore le 15 avril dans la salle. Ici, vous aurez l'adresse qui apparaît au bas de l'écran où nous allons un samedi réfléchir sur la République universelle face à l'Afrique et à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, retenez que la RDC est au centre de l'actualité mondiale. Voilà pourquoi les autorités politiques défilent, en commençant par le couple royal, en parlant de Blinken, en passant par le pape. Et maintenant, nous allons connaître Macron. Que font-ils? Pourquoi viennent-ils en République démocratique du Congo? Venez découvrir l'avenir de la RDC avec, comme chandelier, l'Église, les témoins de Dieu. Car semble-t-il, Dieu ne peut rien faire si l'Église ne fait rien. Vous allez le lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 2, le verset 1 à 7, tel que complété par Michée 4, 1 à 5. Que Dieu vous bénisse, c'est le moindre de tous. Au revoir. Merci Balandia, nouvelle tendance. Merci encore une fois Rande Kita Nabanda Kunabino. Vraiment, Nazane Sengo, Namukola, Lelo Susu, Kokuta Nabino. Ndenge kaka nalobaka tango nyonso toaka ko informer bino biso devise na biso elle toujours la vérité et c'est vraiment makasi parce que dans la type polo oyo ya ANTPC ezali polo na biso ya artiste hein journée mondiale ya théâtre
ils ont rappelé ça une journée chaque le 27 ils ont une journée mondiale de théâtre mais année oyo le 27 est tombé qui lundi et ça là que tout fait au dimanche pour que ils allaient moins bien mais dommage malheureusement Mboule Betaki mais avant Mboula tout ça qui une ambiance moko ya kitoko makasi et puis carnaval pe salama qui nango normal tout ça qui biso nyonso na tokutana ki na on a victoire on a la place des artistes parce que ma pesa biso place moko o batia maboko wana do place des artistes donc tout ça qui wana biso nyonso vraiment ezaki bien parce que au moni ba théâtre ndenge za wana ils ont la batum susu basaka ba groupe différents groupes tokutana na tête tout le monde na la télé mais ce jour là peneza ka pena bomona ni oh mbata sela yeyo oh yandi mosi en tout cas to yamana ezaka vraiment sengo mais malheureusement na déploraka ils ont la batum susu balinga na boka ko sangana batute. Et puis ce qui est grave na année oyo na remarqué pena ba élément ebelé à mabe hein au moment où biso to sangana rapporto sangana to sa eloko moko batum susu balingaka toujours ko zalaka ka na mupanzi kaka ebi na famille ils ont la batum susu na mona on a film à Simba oncle Scar na mona on a film à Simba Zazo Lobaki il se débrouille toujours pour tout gâcher baza bongo na ba famille même chez moi il y en a deux ba se débrouiller toujours na même ça makambo. Donc pendant que biso zaki na biso na masolo na biso kitoko wana to kaka kuna o bana lemba ba ko fêter les lotes ba ko fêter lundi ba ça peut plateforme na bango to bo ité ba plateforme na zaka nango bien to sepela nango pe mais pourquoi zaka toujours que bo saka lo moka ke bo laksa pe ka ke bino bosa bo laksa ke pe ka ba force kaka même makambo to mona na makambo ba église même makambo kaka la ba place nyonso parce que l'église de revient na minute oyo ba grand ba za sous tikala dodo kamba ba grand tout ba kena na plateforme na ba musu ba salaka ya kala au conseil donc au conseil wana ba mukuna baza kuna ba Léopold Mutombo ba sangana kuna ba ngonyonso baza kuna siko ERC et comme le loko pamba po dodo kamba za wana comme le roi ya bana alors c'est ainsi pendenge ce ko tolinga peto masko to masko ANTPC alors tout liko sala dernièrement na mona ki ba ya oh non na moni Masumu Alongwe président jusqu'à présent jusque là notre président c'est Masumu. Il y a des fois tout ça quand président Masumu ça l'a pas si on a monara soucieux azaka nango pour na association na biso azaka déterminé azaka vraiment donc mutu moko donc na habité hein ba bolingo yo mobutu azalaka na pona konza mboko bolingo ya azaka na pona ANTPC. Moment na ba toujours balingaka osama kamwa mike kaka pour que kama kamwe ça la bien té so pe on peut ba to betela ki biso mbula mais boy ba ke mbula za signe ya bénédiction et si ko mbula betaka ba to ba parce que mbula ya la mai là ba place musuma e bimakate et za bilanga musufu mai ya arroser yango donc so beti mbula po bebi sa msu journée moko to likamo boye ba ko salaire parce que ba to musu ba to sepela la mbula na niveau santé d'être ba mikolo so ba 3 jours ba mai zo bimakate donc so mbula beti et ça bénédiction. Donc ça on est retombé de Samboula parce que journée lesquelles qui toko to sepela qui vraiment tout ça qui trop bien tout ça qui m'interview to loba qui na habité na régie to ko zonga na régie ba pesa biso moi ambiance ya ba interview na sala qui ya journée mondiale à théâtre ndenge ba star ba répondre qui après to zongi to ko lobela sko makambo ya Mama Olive na ba artiste et pesinga participer mawana ki na ma miso etanginga na leli to ke na régie. Bon, on a ambiance de les François les Obeta, Liboso Nabino, Papa Matasiala, les journée mondiale de théâtre. Le journal de l'Euro Belonita, on se montre à artistes belé, il y a beaucoup de disparitions, il y a des acteurs belés. Récemment, Kokodio Koto Tsikabison a souci, tant qu'on monte à Moukolalelo, dans Moussala Oyopona et le Belonini. Merci, Moukolalelo, il a plaisir. On a sentiment de représentation de la biso, et là, ils ont pour la biso, pour biso de fêtaka, il y a Moussa la biso. Donc, ils ont le roi yo, de fêtaka, jour na yo, il y a Mbotama, biso peut le lot de fêter, jour na biso, il y a Moussa la biso, il y a Terre de l'eau. Sentiment vraiment, il y a un cœur, à ce moment, on collègue, on a bandeko, on a biso, malem bêtise, à dans la place des artistes, pour l'on a malem bêtise, et c'est là que nous vendons, c'est là que nous avons mal, et c'est là que nous partageons l'idée. Et c'est là que nous pile de ce pela de souffler gâteau na biso pour les hommes présents mo bon on va na bato poto bato monde entier bazala na biso nini par rapport ya
tomona bosaki baatelier na mpe soki okende kolanda mwa recyclage basali mpo na bino eloko nini koassire bango par rapport à travail moi changement kosalama to bokontinue kaka na bafai oyo tomonaka mosusu bato balobaka mpona bacritique dommage nazo nazalaki te na tele nayaki na matadi boma mwana nayo ozongaka vendredi loyo toya dimanche naya na bacoup de fil tosoli na bamasa mosusu babia toka tele eleki nango bien susi na biso ezali torange mosala na biso oyo ekende bien oyo nyonso elobami na tele wana badéfaillance ezali toluka nini tokongisa yango mpo eza ka mosala na biso so biso mo totelemelango te moto mosala oya otelemelango te mécanicien oya otelemela mosala na biso te charpentier mpe oya otelemela mosala na biso te donc biso moko nde po toyeba nini oyo topona mpe fo totelemelango lobi osalaka elesi tozalaka mais ça koannonce na baproducteur lelo baproducteur bazala susu te bato bachaine na youtube mpe basili na bango mpe ekomi bino mo baartiste bakomi kosala bachaine na bino komi kosala impact est ce que mosala bosolango bino moko to bozaka na besoin mpo baproducteur mpona kosoutenir bino ndenge na kala ezalaka bafilme bosala basia to le confirma eza grâce à baproducteur normalement oza eloko moko lobi eza très capital lelo bana bamesene tona te ke totamisa mosala mosala eza na ndoto mosala eza na kanya nini oyo biso toyebi mais na kosalaka nyonso na moko te lobi yo lelo tokomona bacollege na biso bakomi kosala baémission bakomi kosala nini mais otomelaka koselekirgo manke ya nini bamesene na mboka oyo toza na bango penete zolanda ndongo na nga mais tokoslance bamessage baesite te boya tosala eloko oyo okende omoni bacote d'ivoire banigérien oyo biloko biso tokobeta kodada na minute po ezala déjà basolo wana ezala bagroupe salongo bato na biso boyebi donc tosengana bino kaka bamédecin tosengana bino boyaka mwa bamoya na bino kaka na travers ya bino nde boyeba kosite me na ngai nazongi lisusu na mboka oyo eloko wana elelisanga makasi koleka ye moko ozongi su na mboka oyo esi nazonga po eza mboka na ngai meme bandeko baza libanda baza mpe na susi bazonga mais soki batali conjoncture na basitation de vie nde peut-être yango ezopesa mpasi bazonga te mais un jour bakozonga kaka na mboka oyo napesi papa lobe bambote tankoko wana mpaka kulutu yaya kolo histoire vraiment napesi yo bambote bisika ezwami yo en fait nana tuna question moko est-ce que inspiration eutaka wapi olela kozongi su na mboka oyo ezaka nini emataka na nzoto parce que kosufraka bisika eutaka bato bakomprenaka te ezanga babiloko mosusu tolobaka même na batelevizio motu mosusu akomona ngo alobi eza bétise biloko ebimaka na nzoto artiste ezalaka na couleur te ezalaka mpe na forme te tout oyo ezobima na monoko ya artiste eza normal eza na cadre ya fonction mpe ya métier na ye ya mosala oyo asalaka mais na mboka na biso Congo kende ata na bamindele kende ata na meme bacomédien mindele okomona mpenza ke bazalaka libre ya kosexprime na bacondition nyonso nga naza artiste nauti voyage moko nakendeki nasala makambo na nango posa ntango nakomi nasali yango te esimbi te naye kozonga 3 mois et demi oyo nakangamaki kuna na Belgique na cadre ya histoire ya mboka na biso ya théâtre un mois kaka ya pamba soki ozofonctionne soki oteleka na batelevizio te bato bakobosana yo parceke tant que artiste l'inspiration ebele na motu nakoki kolinga te naye kobandela lisusu a zero siko fo nalakisa bato ke ntango nakomi elingi kolobaka lokwa na nyatima bele nanga mosala ebandaka te ebandi kolela wana oyokaki eza création inspiration c'est-à-dire mpo na ngai na sante ke lokwa nakomi bandeko na ngai bacomédien bapublic na ngai les amis de lité ya kanda bakomprena te moto tomonaka esusu te na batefa aleka akende obatama wapi akwekela ngunda wapi ebande mpena kotrouble bato mais ntango nazongaki na bifo nalakisa bango ke nazongi nakokita ndomona agangi zu nzambe nazongi lisu na mboka oyo eloko wana ekanga eleki na bakri ya batalaku po lelo balbo mosoko mobima baboki bakri eyebani nango te orchestre mpena monene ma eloko oyo ekanga masolo en tout cas félicitations vraiment artiste mais nanga na tuno question moko esako ndenge nini ya bato bakomprenaka yo te il y a des fois on te prend comme un artiste il y a des fois comme ça on est solo donc il y a des fois tu parles comme un artiste mais il y a des fois bato bakomi on est peut chala sakala biso alobi a manqué mais OK tu pars na sens ya art eloko nga na osala lelo eza eloko oyo nde tobandeki komona ngo na batéâtre ya kala
moto asali rôle moko bato bayini ye basilikeli ye yango nde tobandeki komona na théâtre mpenza ya kala wana ndenge bandeki kosalamela très bien lelo tofaiblir mosala ndesi mwa mokie esila oyo nga nasalaka mpo nga na senti message na ngai ekomi soki eza mpenzaki oyo epesaka kanda fo bayina ngai mpo na ngai naomonake mosala na ngai epuis omoni baperiode omona bato bayina ngai mingi yebaka basaki ya semoule eza basaki ya loso ekoti ebele na palais même ti babwaka na podium okita lokwa superman wana omoni babwaka ngai na podium ngai so ozosala ngai mabe ezobota bolamu mpo bafan club na ngai balingaka kosupporte baémotion na ngai ya pasi te ozomona ntango nautaki prison na bimi c'est-à-dire biloko mosusu nakuta na ndako ya baprovision nakoma omona mposa soki likambo kokanga bokanga mbala moko mpo ndenge nakokota nazobima biloko eza kuna omoni ntango nautaki belgique na ye na lele nzambe nazongisi na mboka oyo biloko papa nayebisa o congélateur etonda yango nde art faut déranger bato c'est ça nga naza artiste c'est ça c'est-à-dire oyo nyonso nga nasalaka oyo ozwa yango na ndenge ya mabe ozwa yango na ndenge ya malamu moi je prends ça na cadre ya art moto ayebi art akomprendre epi ozwa yango na 3e degré soko ozwa yango na 1er degré wana nde maiti okanda oluki osala nga mabe mais so ozwa yango na 3e degré place okomprendre ke te aza artiste abimisi eza kati na ye c'est-à-dire artiste akoko take même na chef de l'état tout à fait na comédie na ye eza lisumu te tout à fait tomona yango na bapoto papa tokosinspire tokosala comédie ya lola mokoto okota na lola tant que toza na congo biso bacongolais tokosala comédie na oyo biso tozomona na misu oyo nakomona pa fali oyo nakomona pa fere nakomona pa chef de l'état yango wana nde koinspire ngai mpo nga nasala comédie nganeke nozwa comédie na états-unis ekosimba te fo nazwela comédie na nga awa oyo nyonso bino bokosala yango ekoinspire nga na kobimisa comédie lite ya kanda c'est vrai que makambo eza mingi ya koloba mpo na lelo mais tokotouche kaka ata 3-4 mama Olive bokomisi ye personnel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des moments où Yobiso tu travaillais pour Maman Olive. Mais tu sais que mon été à mon 15 jours. Pourquoi ça a un rapport pour que comme ça pas maman. Au moni bateau nyon sur Basangani awa. Dans un poste mon maman. Mais comme on dirait liste moi ça la mana cimetière, tout ça la mana wese. Oh ça la kenon. Ka bateau bakendaka kuna bateau bakendaka. Tu vois que maman sunga bateau. Oh baka maman sunga bateau basa awa. Mais bateau sunga bateau ka basa nango bateau ka bakendaka kuna. Oyebi yango bato bakenda kuna ba Bellevue bato bakenda kuna ba Sila bato bakenda kuna ba Irsil kaka bango bazongaka ba Irsil musupe baza out ba Bellevue musupe baza out pourquoi bango bakenda raté liboso to bando kende pas Maman Olive ezaki makamba ANTPC président Masuma ko sa liste ba groupe ba sélectionner bato bakei mais lelo liste comme sala mana mulili no yo muto kota na liste wana ba bengela bino ndeni kokuta na Maman Olive Maman Olive aza autorité ya mboka baza parmi ba autorité ya ba mboka na biso biso toza ba artiste Maman Olive na ministère ya culture aza eloko te aza pe mutu te kuna na kati aza pe na poste moko te eloko ekutanisaka biso na mama tosala théâtre mpo na bato nyonso omoni mosala tosalaka c'est-à-dire mama paza parmi ba fan club na biso c'est-à-dire ye nde ntango akoapprécie mosala na yo oyo osalaka nde akosala appel na ye ndenge tomonaka badepute babengaka biso baministre babengaka biso bato nyonso babengaka biso c'est-à-dire tokomisa likambo wana lokola sujet moko te oyo ebanda ko déranger biso ngana yo tozalaka nde déranger pour na ministère ya culture tozalaka déranger pour na ba association de ba NTPC soki ezomema makambo bien te tozalaka nde déranger todiskitaka mpo na bango ndeti ngai mosala na ngai nde yango babenda ngai pembeni wana mais sikoyo bafinga Maman Olive tant bafinga Kabila bino boloba eloko te eza na bato mosusu basalaka makambo oyo balobaka sikoyo ntango abengaka ye mona bango te pourquoi mpo lobi mutu to ameritaka na mosala oyo asalaka est-ce ozokola teke bato mosusu basala misala te kokotanga na domaine tenga na koti oto na pose question wana makambo ya politique makambo mafinga soki nde nini namonaka mpango te nayebi ndenge elekelaka te. Ok, merci pour toutes les artistes bayoki déjà que mama bengaka bato mpona bato atalaka me toyoka bato mosusu balelaka losambo na yo
Ah, tokono luka mama na nzela nganga te. Ah, banganga basala kuna te ba tusuka banganga. Bilongi moko kaka ezonga kaka. Omoni ngate le sambo kitaki mukie. Yango moni ba matisi ko ba ko benga na turu ezo. Mais même biso pe na prière, ala lo sanjo so biso na nini na pa ko sikoti le mama Olive benga biso te. Ah, même biso na pa ko sikoti le ta Denise benga biso te. Yo sala ta mangenge ngeto kende ba benga biso. O matsa biso na bonde na yo. Na ko sala ngo. Ah, so sala ngo ça va bien. Alors pour aussi sa journée mondiale à théâtre, et là on nous organise lelo parce que tout coup fait la souci bantuna kokodioko, mettant autant la journée lelo, ndenge artiste basangani batona bazate mi balé tout ça na bango et saloni na motema no parce que ezaki mukola lelo pe bango benga ba sepela na musala oyo bazako sala. Bon, ezaka bango mi balete ko ba comédie ba kufa ba kenda baza ebele. Komona bango te eza vraiment souci makasi, eza pasi mais nako baptiza nzela ya biso nyonso un jour to kokende journée mondiale ya théâtre ngai pesa mbala liboso na participer. OK. Nengo moninga bona zaka lisu likolo lisu. Nazotala titida ba konzi. Journée ngwelekelaka ndenge nini? Otango na kozonga pe parler na beta lisolo. Ipa ya madame, ipa ya bana tala journée mondiale ya théâtre lekaki boye. Lobi pe soki nazwi chance à kokamba. Na beta la bango pe lisolo. Tala journée mondiale ya théâtre lekaki boye. Ezamba liboso na participer. Ba o ba monanité. Ba o baza envie. Empêchement et ça n'a gâté, bansou bazana ba voyage, bansou baza par-ci par-là. Ba oyo pe bazana biso awate. Ba oyo ba kenda, ils appellent ko la leçon, ils appellent l'ité ya pona biso, toye ba ete liwa, ezan nzela mutu nyonso, biso pe lobi ngai na yo. Vie à biso batu zaka kobota mana kokufa. Après on nous tosa na samukili. Tika tata apambola ba ineso balandi biso na. Encore une fois confiance toujours na Randekita et na kundele bino lisusu Willy Mambo ya mbote mbote. Nakanisi tolela abunga amona na kasuste. Et le voilà à Kinshasa, président Willy Mambo. Depuis quand vous êtes à Kinshasa? Cela fait déjà 2 mois et demi. 2 mois et demi. 2 mois et demi depuis Nazawa, depuis Nayaki. Ah, ok. En tout cas, merci ming et peu félicitations parce que Belé a bino bakendara, bazon a raté. Mais quand même, kozon a sali biso bien. Tout ça qui vraiment la question Belé retourne na yo. Disparition de maître Paye et le Belé onini na vie na yo. Ah, donc histoire on a disparition de maître Paye en tout cas. Nalobango avec beaucoup de peine pour Wanazaki mentor nanga. Donc les lorsque yo eu occasion ya opesanga micro na na chaîne ya kitoko. Qui manteke papa le BTV icône papa le B. Kizengi. Donc yeku tozane déjà kuna na mboka donc en Angleterre na pesi mbote. Wanaza moko ya ba icône na biso respect belé. Donc disparition na ya en tout cas na lobby et salanga passe moko incroyable surtout neba ke nazaki na facilité ya komona corps na été même pour na opesa e badie parce que toki na moment de confinement. Surtout biso en Angleterre, pendant yubika biso nege za la frontière, zaki pendant ya ko kanga matel point que ko même pas ko bima. Donc pas c'est liboso ya ngwana, ya mi balette que na komona ka yesote. Donc voilà, donc zaki pendant mutu oyo lelo soki na telemi boy c'est grâce à lui. En tout cas, message nyoko pesa na bana e bazolanda biso oyo ba perda papa na bango azaki nyonso pona bango yebi ba star bazaka so baza susté famille ko maka abandonné surtout bango bana poto vraiment bato batala bango li susté et groupe na ezaki dirigé par Léa et kufi na ngope et kufi ko to mbango parce que leader aza susté mais abota bana makasi ba Willy Mambo zali message nous repère na bana wana espoir. Bon naibi peut-être les sous bana nous pour nga peut faire partie ya bana na. Non bana né biologique ko bota bazana poto. Voilà, bazaka na poto te misu pe bazaka oui na ba ko ne pe bazawa. Donc on est le mot eza loi nature. Donc biso sto ba lekinzela. Ezaka ke tana ye kokaki donc ba lembate naibi ke ba tourna pas agité parce que za muto a rotika l'éternel pour na vie na bango mais sauf que naibi na mitu ba comment l'occupation mususu. Donc batala karaté ke papa kenda au très peu c'est bon ma casse sous ya roleka pour na robunda na vie autoza na se mokili. Merci beaucoup. Alors au kolobani ni lelo image na bino bunga to tikala na tsaka la pe esika kenda pe banité mais quand on vous voit tout le monde a konire botika biso na posa moko boye. Pourquoi le on a mis ko aussi la boye tout le monde a chic choc le ngeti le zali mais bino bo saka te forme otendo yekini bo sanga na bo zong sa tamo loko tout le monde a suba Willy Mambo wana. Ah bon en tout cas pour dans zong c'est loko wana d'abord eza ngati na kozong sango
parce que bambiaka no tengi papa tsaka la zawana o azalaki déjà moko ya ba cofondateur yelo kango biso to eka juste quelques mois après avoir que basala ngo donc bat ba kozongi sango pe bazali ngana ko ya teke na beta tolo na comme nouvelle ngena mito tant que ba mongita baba bazali tant que Jojo Mulex azali tant que papa tsaka la zali donc bangonde au moins ba ko sala ngo mais ce qui na kombo mettre paille comme na ki loko la fils aîné na ye wala pe na ko signer na sali borwana mais ba charge teme l'équipe moi mingi OK nda ozonga wa na sur place penate ya moniza moi pas sur na salle loko ndengwana na ko mettre batu mususu peut-être na difficulté makasi mais en tout cas partout na kendaka nde na ya minga mo to beta disolo na ye kombo na ye makati kabiso donc cela veut dire que le fait que comme on est zakaka etikali pe otikala kaka groupe ko kufa mais ye mutu makati kabiso mais kombo na etikala à partir ya misala ya sala pe na bana oya bimisa message de relancer les journée mondiale à théâtre au quoi ça va tout le monde entier ni parce que ça mon konamino ko sepela bozo sepela. Merci beaucoup. Nakanisi journée mondiale le 27 Yangwana, biso zaki le 26. Vraiment ezaki esengo bomoni ndenge joie ezalaki pona biso nyonso malgré ba danse to kana ko bina kuna na podium et bisi bina magité. Mais président Masumu nazo ko annoncer na bandeko nyonso a TPC aza papa abia ko tika ngona te akotika ngona te to zonga lisusu donc ko créer mo lo moka kala mingi tawa photo sangana poto bina poto to bina pela bien te. Poto longwa kwa na sambula mais na sengo ko sakana te ba photo na kasi bomone ba photo déjà to publier ki mais bandeko nanga donc qui passe na motema tant on a ki bazo finga bandeko nanga ba artiste et comédien donc qui passe na posa ko lela passe makasi na ebité maman Olive mabeni na sala na Congo po ba finga ka mikolo nyonso. Il y a des fois to bande ko finga Kabila to finga Kabila wa Kabila to finga Kabila mais lelo na moni ko finga Kabila si la po mutu to comprendre valeur à Kabila même yozo la nango za na valeur ata balinga côté ba sala ka sembla ko lingote même ko rozala te ba koyeba valeur na yo mutu nyonso za na valeur mutu nyonso azalaka na valeur na ye azala ba point na ye positif ezake soka zate boko kanisaka ye c'est pourquoi Mobutu ayebaki yango alobaki sima na ngeza délige bobi délige délige ezali mai ko déborder to moni yango bobi azaki prophète ayebaki ba point fort na ye yango alobaki loko wana et Kabila lokola lobaka te yango alobaki na été siko to ko découvrir biso ma point fort mais ce qui na kiti na se na tunaka pourquoi ko finga Maman Olive et puis on a tout na loko moko bato bazaka pembe na Maman Olive pourquoi bo défendre Maman Olive te na mona ka benga ba artiste ba comédien bato bele bata mbanga danger zakari ba baso ba mbanga danger mais ce comme na ba ka o na mona bango te apona ko lobela ndeko moko na ebité soka na poto soka na Afrique du Sud soka na Singapour soka wapi a telemi pona ko finga Maman Olive. Je vous ai déjà dit, eza batonga oko touché te. Maman Olive ko simbaka été. Na lia mbongo na été, apesa nga mbongo te, tanga benga batu bakendaka. Bomona nga kuna te. Mais du moins oya sala pona bandeko na nga. Oya sala pona batu o na mona ba malade o ba yebani tata mama te. A place oso na raisonnement comme ko simba été. Wana lobiango. Yami balé li foro du ciel. Na lobango déjà na telemaka na kondanaka ye na yokaka makamba lobaka ta on est pour vérifier ngo eza bongo te na changer position na sali zamba ni foko du ciel oyo wana sala zamba ya nani ya wera ngasko zamba li foko du ciel parce que na kuti azote ya malamu biso za bata vérité to bata malamu alors soko moni mutu malamu ba protéger ka ye ba perdre ka été tant na mona ke na biseke ozali moto osengeli to bondela ka pono to protéger o umela po soki to zangi yo to tika na yo mutema mabe yo to tika na yo po boma biso yo okabaka oyeba ka pasa bato oka kolela bato wala motema bonzambe osunga ba maladi moto soka na paso sali saka même Bible lobi na biso ke Yesu abi mukolo na suka na kotuna bino na yaka na zanga na pasi bosali sanga te na kota ka hôpital boaka kotala ngate okoloba ke yo mukoni obela kanga na mona kotabi ndeko na yo za pembeni na yo
tant union ça ko souffrir ezali ngane mu nazali ko nyo koma aimons-nous les uns kasi yango na j'aime Branham plus que Jésus yanga lobaki ke linga no mwana nzambe po nzambe mo iboko boyanga me bo linga ba na ngai comment ko lo lingi nzambe mo boyi mutu nzamba salaki eza ba mathématique moko boko sala ngote angle telemi les yango te domaine ba matisio eza yo te mo comprendre makambo wana eza te biso de grâce ba mema biso na domaine wana to comprendre makambo wana. Alors je regrette beaucoup ya komona muto ko ba insanité ko finga mama Olive o nga benga ka mama ni mama abenga ngate na pese ko merci mama Olive benga ki muninga nga Zuma to nyoka bine de nouvelle tendance na mona ke kuna azo sima azo filmer la bizuma donc pour la Zuma en tout cas maman merci na osali pour ndeko na biso Zuma mais ngana ke na nga kuna te mais bon yoka ndeko oyo biloko abimisi na mo congolais banga suma kambote bandeko nanga ataki président ça comme na ko sakana batu papa mukuna yebi yango bien livre azotanga wana ya bible bebisi ke l'autorité est sacrée mokonzi basakana kana été mokonzi basakana kana été mokonzi basakana kana été qui es-tu même pour le péché Bible autorisé mutu talanga so na ya on a banda ko sa ko prédication ba prédicateur musu to longola wana ligne bon excusez-moi so nga na ye na nouvelle tendance na bi bon siko na bandi siko ko teya na bandi ko na ba thème na teya ba thème ba prédicateur musu bo zonga ndako bo kan église ba église e bela minene mona na ba bi no teya te Jésus a parlé sur le péché alors bien qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui biso tozaba serviteur d'autrui tozaba serviteur ya nzambe soki na koyi apesi verset lobi boy azali capable de kotelemisa ngai même soki mbala combien na lingala na ebite sona koloba mbala combien donc ne tozaba to na assurance ya kosaela yi so to bani kosaela yi tentation ko ya parce que tozo bundana Satan le diable le diable nenga zawana ateli biso ba mabaku ba mbishi poto koya alors même si na koyi nzambe na nga ona sambelaka ona selaka za kapela ko telemisanga Patrice Ayemba mais si je tombe c'est Jésus qui me relève il me tient la main toujours il faut dire je l'aime bien il me tient la ye asira bato basailaka ye même si na koyi biso mona so koyi babwaki yo même si je tombe qui es-tu pour et un verset biblique qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Batumusu baswa place en Nzambe. Donc so sali sumu ya siliko ndiye Nzambe, yo Nzambe tende konanga. Muta temela oh wana mutama sumu azana tina te yo. Oh yo Nzambe, yo sumu karate. Kolo Yesu mokonzi na biso, ba eliye bakangi mutu da fragant de li. Bakangi na metu na ekobo na mobali. Bakangi ye mobali soka kimaka soka zaka mukulu na soki ndani mobali amona na te. Baye na mwasi balobi na Jésus mwana mwasi oto kangi na mbetu akosali kobo na mobali ya bato to sana nini kolanisa mambibeko ya Moïse mwasi o foto bame mabanga kino akokufa Jésus avanda otala bango Jésus avanda otala bango babi to bana oti yondo ya yonde kolo Yesu yonde nzambeti o ba chrétien bakumisaka yonde nzambe kata makamuloba Moïse ateya kibiso boy to ba mabanga yo lobi nini Jésus abandi ko koma na sa mabele na simatango asilisi ko koma atelemi atuni bango na bino nyonso bosimbeli ye mabanga wa oyo nano asala lisumu te abamba libanga ndeka bozawana o amonike nano asumuka te aza mosantu abamba libanga balobi tina mwana muke abwaki libanga baluki akei atuni mwana mwasi wana nani azo condamné mwana mwasi elongi na sasa ba makambo eleka te nani a condamné alinga baba oyo batu bakangaki ngata be mutu azate Jésus lobi mutu azate mutu a condamné azate ngai pe na condamné ote mais kende kosumuka lisusu te matia na ba pasteur ba côté yango te pasteur azo te na ene na mutema ene na ko yina na mutema l'église eza sous na bolingo te église eza sous na ambiance te église ezali refuge ya moto église ezesika moto akimi mokili ya ekuna ekobatama mais esiko ekobatama kukuta bangwali makoleka ba oyo kimi un intercesseur azali moto oyo achangeaka décision ya Nzambe
mais les lobbies sont ah ok qu'on peut ça sujet pas intercesseur yem tabandi kotonga yo comment changer décision nzambe bino bobi to ça l'église to te moko esenga rande o te ya bien ça l'église do non ça la te na ça la bande ba congolais oh ba yo karaté ba poso na koba mu kongoma bata oh mai soko tseli bata mai na mu kongo so ateka bo longwe nyonso na te ya gouvernement combien to bina bango ke to lobi na biso to lingi image ya kalaté tolingi to bo rajeunir biso classe politique tolingi ba jeune asika bazo bimana ba ista bazo bimana ba campus bato batangi ba classe ya solo ba IEC mouchetu ville bazo ngisa biso ka bilongo to yebi ba komboka to yebi kama kamboka to sala kaka yango kaka ponda madesu kaka na loso tozolia kaka yango na yango kaka so changement ko ya mukoni est-ce que to lobaka te to lobaka bande ko na ngai ndeko nanga tala image ya muto et pona décortiquer yango pendant quelque temps après la sisa yoka makamu o azolo ba epa ya mutu monene o ya salisaka pe bato asaka soin ya bato yoka makamu tato azolo ba preto zonga régi pesa biso image lelo te kosolola mama Olive Lembe bandeko mama wana bebisi ba comédien nyoso tu baka na Congo kopa mama wana musana ye kotindaka ba comédien balukela ke ba rein a BBC bana basi nyoso tu basaka théâtre no ya mibali bandeko somo ya liboso ser na biso lor mbongo musala na ye kopera ka ba rein pona mama Olive Lembe BBC ba jeune fille nyoso tu nikola ba $100 ba $200 mama Olive Lembe tika boye ser lor mbongo kop na banda ko sala liboso yango wana na mama Olive Lembe aria chou ni le ngoloba loba vérité ikamni ngoloba kopa ngo yango wana Vincent Chiluzi yepa koti kopo yo bandeko somo Naomi Barcelone nzote sekenda Coquette nzote sekenda bateka barin Donza baby nzote sekenda bateka barin bango nyoso tuwana ba mama Olive Lembe mbongo likolo ya mbongo lokoso ya mbongo bala bashi ozomono na théâtre bango nyoso tu bandeko somo tozo senga na l'état congolais ba tcha mama na maboko bakanga ye boye te mama Olive Lembe yango bino bala bashi ya théâtre likamnini bokomo teka nzoto na bino boye bandeko likambo ya rein mama Olive Lembe ko pasala kana bango yango somo bakanga ye nasuki boye mama Olive Lembe yo fo bakango kaka aria chou loba vérité makambo oyo yebi na mama Olive Lembe somo bandeko nasuki boye ciao lelo te kosolola mama Olive Lembe bandeko mama wana bebisi ba comédien nyoso tu baka na Congo kopa mama wana musana ye kotindaka ba comédien balukela ke ba rein a BBC bana basi nyoso tu basaka théâtre no ya mibali bandeko somo ya liboso ser na biso lor mbongo musala na ye kopera ka ba rein pona mama Olive Lembe BBC ba jeune fille nyoso tu nikola ba $100 ba $200 mama Olive Lembe tika boye ser lor mbongo kop na banda ko sala liboso yango wana na mama Olive Lembe aria chou ni le ngoloba loba vérité ikamni ngoloba kopa ngo yango wana Vincent Chiluzi yepa koti kopo yo bandeko somo Naomi Barcelone nzote sekenda Coquette nzote sekenda bateka barin Donza baby nzote sekenda bateka barin bango nyoso tuwana ba mama Olive Lembe mbongo likolo ya mbongo lokoso ya mbongo bala bashi ozomono na théâtre bango nyoso tu bandeko somo tozo senga na l'état congolais ba tcha mama na maboko bakanga ye boye te mama Olive Lembe yango bino bala bashi ya théâtre likamnini bokomo teka nzoto na bino boye bandeko likambo ya rein mama Olive Lembe ko pasala kana bango yango somo bakanga ye nasuki boye mama Olive Lembe yo fo bakango kaka aria chou loba vérité makambo oyo yebi na mama Olive Lembe somo bandeko nasuki boye ciao siko tala makambo boye vraiment ki mama Olive atekaka ba rein
lor mbongo kope asalaka yango anatekaka barein mwana bato pasi auti na kisenso toyebi lor mbongo epolete mapeka nayebi te soki clip wana mombaya yo tala yango te esika lor mbongo auti ayemba nzembo ne touti na nzambe mosi mwana bato auti kisenso bato kutu babondele nzambe bakufa bapaster ya minene nzambe abatela milimo na bango bisika bazali mwana bato anyokwami lelo ekomi lor mbongo atekaka barein comme basalaka yango wana mama olive bakokete baza susu na barein te babelvi baa na barein te basila baza susu na barein te kope aosala bato ya théâtre yango na koteka barein nayebi te soki ataki théâtre baivoirien ya boeri ya insuffisance urinale nayebi te soki ayebi rein lingi olakisa nini biloko ya boye ntango bato ya mboka mosusu baotala yango image nini ozoteka mboka na biso eza mboka bavampire couple oyo babenini basali bino oyo ezake mikolo nyonso kofingaka bango ekosila mokolo nini moto azosala malamu olio koloba malamu na bino bozoloba makambo mabe oyo asala te mpe oyo ayebi te est-ce que eza image ya malamu vraiment siko biso bacomédien sikoyo ntango totala makambo ya boye koyoka makambo bozoloba mpona bandeko na biso c'est vrai tokendaka makambo na bango mosusu babengaka te mais du moins na makambo ya boye ngai nakoki koaccepte yango te kofinga bakokete aza na barein te yo yebi rein est-ce que osaki test d'abord oza na Congo te oza libanda mboka okendaki na bango na hôpital basali bango baexamen ou quoi mpona koloba makambo ya lolenge oyo ndeko na nga mpona nini boye tozoluka Congo échanger tozoluka Congo ebonga mais tobi mpo Congo ebonga il faut ebonga na unité tosangana tozala bamoko tozala liloba moko tozala honnête oza honnête te ndeko na ngai wenza barein eza wapi makambo eleka na mboka oso bayebi songo yo yebi yango yo ozolobela barein esika kutu batekaka na bato combien lelo mboka ekomi na bamagie na bakisi baeglise combien lelo bazoutilize satana makambo kodénonce yango na makambo emonana me makambo ya lokuta tu le dis pourquoi mpona kaka nini mpona ozwa lokumu to nini balinga o basepela na yo ale bato na commentaire mpo mona bazokommente mpe ok c'est très bien c'est pas bien kosala mabe na ndeko na oboye ah non nga nasepeli nango te mama olive atekaka barein na wenze nini na hôpital nini bolama mama olive asali na mboka oyo tomoni yango mais tozoboya kotatola yango tozoboya kondima yango napesaka exemple ya ndeko na nga vie de loin bolobaka yango te mpona nini mama olive abimisa mbongo azwi ndeko na nga vie de loin azwi en charge akene lelo vie de loin azonga succès akosakana te bolobaka yango te pourquoi Kaina, pona nini Kayen? Ndeko no asali yo nini Kayen? Non, c'est pas normal. Ba artiste nyonso na ebité soki muto ndeko na sa muta théâtre ba benga ka ekuna te na Mama Denise. Oyebe loko asala pona bato théâtre. Apesa bango droit ya ko soit soins médicaux, ba acteur nyonso mona ka wana minene. La plupart na bango sur 100%, 80% basaka na ba carte, bakena ko soit droit à santé au félé. Ce qui ba beli bakena hôpital, bango na bana na bango. Bolingi nini bato na basala? Oh, siko ya Fatima lo bakate. Ya Mama Denise bazo mukoka ba kolongo na pouvoir. Mama wana nga nzamba batanga na kufa. To ko meka soki ozala mabe na bango lo baka erango. Na mono na ndima yo loba. Lekala TV loba. Yango so bazala nyongo na yo ba yibake loko na yo bazwaki ba reine na yo leka o loba. Ce kaka bazala pouvoir te o yo ba ndo loba to bundanga na yo. To bunda. Na lingala la kyo to bundanga na yo. Parce que comme aventure. Tant bazala pouvoir boko ka koloba te bozo ba les hypocrites, bozo ba hypocrite. Muto asepele na bato théâtre. Akomi ko tambo na bango. Obi combien de vie abongisi ya bato théâtre. Ba mama na bazo lia bien. Biso kuto sala zuwa to lula ka bango kuto ba ba ko benga biso mu kolonini. Mais chance kuto biso déjà ba benga biso pe ba bato na biso. Nga bango ata ba kena ba kinga kati. Nga pe lifoko pas na kinga kati nena ko kena nga pa lifoko du ciel. Nyose sa kuna pe nyose zali. Na obanga nini? Na olela nini? Ba ba mata avion biso to mata pe ka avion. Nga kuna na société pour na déjà donc zamba lifoko du ciel. Mais du moins que biso to lobaki to kotel ma pona ko parce que mutu muso ko landango akomona keneti makambo mutu aso besa bien et ça n'inga pas si loro mbongo mona bato moi c'est suffit na pasi ko lobaki loro mbongo ateka ka barin
nani na coquette abato wa coquette kaka lobi awa Christian Peti abimisi mwana bato nyoko mina yolo ko kene ba répétition lelo ba komo maman Olive azwa bango ba kenda ka boy bana basi ozo sala fierté à théâtre na biso théâtre to ba kengo ezaki konzama na bana mibali bana basi bazaki te lelo to monike Bellevue a simbi théâtre to moni si la simbi théâtre ici ba ko pesa image qui toko ya théâtre bana mbali ko ba ko ka ngona ko motuna mo boza wapi lelo ba théâtre wa sala même ba vieux bana ba so ko to yeba ki ba comédien to lula la comédie mais na comédie te na théâtre boye na YouTube kota o mona Bellevue si la ba travailler pour ba koma bisika wana siko baninga basali musala ndenge wana yo leka na télévision bando bakono basala ka copie ya ba rein koto biso to ba minéraux zo bomisa batu na est zo ba copie ba rein oza zombie oza vampire oza docteur oza nani papa eso zo ba likambo zo ba rein pour le nini ko congolais pour le nini za mutema mabe ko ina ndeko ne congolais hein. Oh, c'est pas possible. Maintenant, Brazzaville, Angambo, tant na Angola, Batala Kabiso, je vais vous dire une chose. Dans le bango mystère Yamboka, oh, c'est pas Kabila, c'est pas Maman Olive. Je vous dis sincèrement, notre problème, tout ça la Moussalate. Dans le bango mettre fois, tout ça la Moussalate. Ce qui te se mettre au travail, tu vas dire que ça la Moussala Congo, il faut changer. Il n'y a pas de changement sans sacrifice, sans moussala. Tout ça là que l'autre côté. Roulage à Kobimane Nanzela, abandi ko soneka bambongo baba nga bango ni baba mbwengi, abandi ko soneka bambwengi na suka nango ale akendako, akekabola, apesi li kelemana akendako. Est-ce que musani basalaka? L'État azana ba prix na oya fixa. Mais ce qu'on bimi, au moins a pris auto utilisé ça ouais l'état. Bilo qu'on a l'été matakate. Yo reste transport à l'été ça au mata. Quel a biwa l'état. Au coût de transport à 500 francs. Bana pena kuna ngamanzo kuna donc na bikuku kuna bikuku. Ba biso na papier ba bibena tronçon l'état. Bikuku ti na ISC 500 francs. Yo kasi na l'état bilo que mata. Bilo que zo mata na ki motema mabe na biso moko. Mboka o eza kokufa pona makambo boye ki motema mabe. Eko zo nini ovoi na tongo pona kakufinga bato ngana bato théâtre basani bato théâtre ba uti musika. Bino be mamba théâtre te tozaki kokuta na Zakari bababaswe. Soki ayambi ba musicien à moi libanda parking plein ba mituka. Mais so muka bengisi bato théâtre na masumu ko ya makolo na masumu de Brenda ko ya makolo biso tu makolo ebisi biso bi nzambe na sambe la pena bino ba comédie pena nzamba pamba lelo eza subongo te lelo pena mona pena kui pena ina jipa mystique kui tozaki na journée mondiale à théâtre ba jipa mystique ezo kota to bi to travailler to bundi to sali musala siko bato boy o bana ko décourager bango pona mama mokonzi a sepeli na bato wana po ata bomoni aza zoba ata mona bango na buzoba ata mona buzoba te asa na programme ebi omoni mboka échangeaka na presse a changeaka image ya mboka makamni presse azo diffuser ba information ya zotsa bilo on ya zotsa net RTNC wana ndeto ebele RTNC po RTNC kufa soki RTNC oya kala wana ba Sylvain François Kalonji panu na ba togete ozo senti pena ke balula pena donc ba barza ba biloka ki tout zo leka na RTNC le RTNC ko na politique na politique ben mission so ba longola est-ce que to ba café de tala moi no yo lokoso ba kenda wapi papa na pipo soulare ya biso kutu bien kena guitare na RTNC kene sa wana na papa na pipo na beta soko koleka papa showbiz de Sima Monde soko za na kisite ko suba kene na foot ebele matiki bale moto bato akomi ko banga na bango na sauver vie nanga na bati na bomo nanga ata na kozanga nanga na mukio na kenanga lola mon frère na bonde na bolingo nzambe na senga ka lo moko sala vidéo senga Maman Olive pardon na sengi na sala vidéo senga Maman Olive o senga Laure Mbongo o senga artiste et comédien pardon et loko sala les amabe omoni otolo na to buka yango makamla na ko musukisa nango boye bakango bibili ya moto ko bouger yango azate avant que mokilio eleka bible lobike o nyoso moto ko lona a obuka yango
lokola yo poni na yo ofingaka bato okosela bato makambo osalaka mabe okobuka yango soko poni osaka bolamu osalisaka bato okobuka yango liloba nga suka yango wana nzamba pambola biso ba nyonso balani émission oyo. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaka na Yakobo, Olongisaki Daniele, na libula bakosi. Baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, konini na ngate. Bango so pizoli nanga, longola soni nanga, sembola loboko na yo, naleli yo papa, nzambe na bongo. Ma prière.